Ok, bonjour la famille, bonjour les abonnés fidèles, il y a Noël Télévision. J'espère que vous allez bien. Nous avons un bon barabalé, nous avons un bon penabino. Na côté moi vite fait pour tout me solo, na bino mke pour na marambozo leka. Na réseaux sociaux à propos artiste musicien na biso Fally Ipupa. Aigle, boumisa na ngomikolo, et ça la moi bien. Bandeko bozota la baleine de la presse, na yeko lobela nini. Tobi ke mboka na biso eza agressé na partie est. Tobi ke bandeko na biso bazo kufa tongo midi poko. Epa ya bato yo baza ko s'enrichir kaka na richesse na biso biso moko bakolo richesse tozolia te na richesse o Nzambe atikela biso na mabele ya Congo. Mais bandeko na biso belé ba comprendre artistes et musiciens. Les artistes et musiciens baza apolitique. Les joueurs sont apolitiques. Et là, on va te bailler. On va attendre falloir boya robeta na Rwanda. Azo boya pope na marambo ko moi de trop. Ma réalité ko ko betane. Puis le football pe so ba tchaki biso même poule na Rwanda to ngato ke ndebe ko beta bango pe baye ba beti. Ça pe bazokisa bango to boya, sans pe biso bazokisa biso to toke. Poza ba structure moko boye oyo ezalaka sans frontières. Tant qu'il fallait que nagi na France la conférence de presse au président Macron organisée na Élysée, tout le monde a dit que c'était un problème. Tout le monde a dit comment tu vas traiter qu'il fallait que Kimboka. Tout le monde a dit comment tu vas lobby, Gim Sinde va inviter Fally. Or que ils allaient y bongoter n'engue batu bazar oloba. Aya qui pena par invitation ya Yemoro Massanaye, frère naye, président français Emmanuel Macron. Et puis tu es au Kende Siro Mboka. Na Mboka problème c'est passé ou peu pesi bandeko na biso kanda. Et ça tout le discours au président Félix Salagina, président français Emmanuel Macron, ne pesi batu kanda de la musi batu. Mingi ngana moni le pesi batu kanda. Ezaka ndenge nini mutu moko boilo la Fally. Alongo le président Macron des centres culturels français a memaye na bandalungwa ne kala otobenga ba bar to ba terrasse. Eloko oyo batu bayoki kanda yango wana mena komeka ko expliquer bandeko loko moko boye lelo botyango na mutu même si ngana yo toyebi ke France mutu ezo soutenir Rwanda mais France akolinga ko perdre RDC teto RDC akende ko sala lié na Russie po to silisa guerre na Est. Toza ba partenaire faut batba yeba yango malgré que partenariat ngo côté mususu eza ya débat pour soutenir Rwanda obiso tout oyebi mais eza na ba acte mususu pe eko ko changer pe avis ya ba français nde ba soutenir Rwanda bako mape ko telemela Rwanda po bazo sala biso mabe bazo boma biso bazo tika lelo Rwanda comme première producteur ya coltan tandis que Rwanda zo fournir coltan te na mboka na ye na mabele na ye bandeko bazo tala baleine de la presse. Ba mélomane ya bonne musique na kolobelo romoko botchango na mutu obi ke Fally pas aussi sa guerre à est te blague à part pena bomoni musique et les carapena ba frontière comment na ba niveau batu ba ko penser te que musique ko koma oya fala chichotagi na litoyi ya président Macron ezaka te pona mamba est ezaka pe pona culture na biso oya musique na biso pona musique na biso il faut France. Il faut Europe. Son Europe yango ba musicien ba betara wapi. Ce que mutazo kaja okutana na mokonzi ya institution ya mboka ya France. C'est Fally Ipupa pona nini te a plaider pe pona bandeko na mususu teke bandeko na bandima teke Fally za danger Fally azaye bandima te mais a plaider ta pona bango. Eloko nini ezangi. Mutasu ka beta concert na pote zagi ye moro Fally. Tout le monde a dit comment salaki o salaki et pénalisant même na ba français bango moko karaté ba étranger ba vendre en France même na ba français bango bazala pénaliser côté Macron comprenait que non fallait être leader sur le rôle ba congolais ba ligne ngaité Macron le rôle ba congolais baza mécontent na France par rapport ya oyo bazo sala biso ba congolais non avant to kende kuna to banana noir na Élysée to banoncer la conférence de presse to soulager mitema na bango to benga banane babandi ko tala ba leader d'opinion oyo bena baza na ba fan baza le plus populaire ndagi lelo boza Fally ba bengi yaka
babengi mpe bata télévision boya bato reposer ba question ba poser et puis balongwa na bayena kin fallait Macron circuler librement pour circuler librement faut benga fali yo kasi lelo ba fait na biso baza ko sala ba succès kala o bino boyebi soki lelo abimi ata boye aotondisa ata balabala mobimba ya bandal eza impossible pas tondisa balabala mobimba bandal mais lelo yo moto po abima boye tia koma na coin kuna déjà bato kotutana bato kozoka eza ka fali Macron azolinga France na Congo bondeko wana famille wana tozalaka na mwezonga siko po famille wana ezonga ezoluka bato baza populaire bato baza na message moko boye na public et puis public eyoki yo moni teke ba congolais o ba salaki ba micro balade ka bango wana bagangaki aigle Macron aigle komi masa Macron ka bango wana nde bagangaki wana ntongo bamonaki fali na Macron na bandalunga kaka bango nde bagangaki yo wasi banende bagangaki kaka bango wana bakongolana nde bagangaki bandeko nanga tosalaka na biso badeba moko inutile te ndenge tozalaka boye tosalaka badeba moko inutile te à la compter actuellement na musique ya moko na biso bamusicien baza ebele mais tozolobela sur fierté nani azosala yango nani azopesa biso yango c'est l'artiste musicien fali po moto azosala fierté ya musique moto azovendre musique ya mboka na biso so moto azovanda musique ya mboka na biso tokozala contre ndenge nini moto azovanda musique ya mboka na biso pourquoi tokozala reconnaissant na ye te tala bacamerounais bakomi kosenga fali azwa nationalité na bango bongo biso bacongolais fo toloba toza fier na fali na biso ndenge banigérien bazalaka fier na Davido Wizkid na bango mais biso mpe toza fier na fali na biso toza fier na héritier na biso bafere na biso on parle de la fierté pena vraie fierté depuis musique ebanda musicien nini bainvité déjà na Élysée depuis musique ezala musique ya République démocratique du Congo tolobi teke président Mobutu abengisi musicien moko président moko boye na Congo et puis à partir de Congo bainvité bamusicien non tolobi ke babengisi na Élysée de Élysée boye mbala moko na centre culturel bolongo na centre culturel na Kinshasa bokati mama bandalungwa nani to aussi c'est mission botangelanga komba mutu te ngana ngi kaka congolais to longola mutema mabe bo excusez makambo etali mboka na biso esaka fali te mutu fosi mama ndoki po kende kosilisa ngo ezaka fali te fo benga na Macron pemeni na ye soki Macron luki approchement ya akiko approcher l'artiste Michel Fali Poupa mamusu tolobaka tika toloba soki falaki nini soki Macron bengi fali fala loba nena koya te bino nde bozo financer Rwanda na diplomatie ya bongo ta bino bozo loba vaguement nani nde kata bato bazo lobana ba mission bazo yimana soki Macron bengi saka ngaloba na koya te pour bo soutenir Rwanda muto ngazala zata biso tout on tozala d'accord tant ba bengi leader no côté mo pour ozo péter oloba mokonzi blague part pena mboka na biso zokende soki bino France bo s'impliquer et osala be fala lobby musique ya mboka na biso betama soute na poto fala lobby omona ba inana ba quelques mois ba artiste ba osé na ba calendrier et puis batu ba romi ko beta ba combattant balali po Macron nga za bon solo bika combattant nyo so bima na bala pas marcher na prison to na refoulement na robima vous oubliez ça Congolais bara koloba Congolais zara munoko Congolais bara koloba Congolais ara munoko omoni ba biso ba baleine oyo to salaka ba erreur ovani na plateau boye ozokumisa chanteur à malamu mais ozo tala ba exploit asa ba exploiter ozo tala ba prestation ana ba prestation te mais ce que so totali na ba critère lelo fali so to bi exploit za na kati ba prestation ba album kitoko za na kati vine artiste vivra na ba artiste ne a parmi mais so to lobi on to ko mutema mabe yo moni fali na bon bozo benge mawelisa wana za mama ki mawelisa tata na bino mama na bino lekino yaya no ba bengise kota bon yo za na sengote to musicien na yo linga ba bengise kota bon yo se pelate talo moni bino bosala rassembler mambo bino bolobaka bozo loba polingaka leader mo be ba bengisi ete président Macron auti na Brazzaville akutana ba artiste ni bana ba artiste te auti Gabon akutana ba artiste ni bana ba artiste te pona nini ya bengisi ka fali na Congo
pour na banda Guinée kuna beng ça déjà kuna bango baza ba homme politique fallait ça politique fallait ça na public oh ba linga Macron te ce qu'on peut pas linga Macron il faut Macron un discours à bien yo momone ezali mes attentes entre président Félix et président Macron quand même président Félix a tenaki ba propos biso to ko linga bimisela président Macron et puis passer à la guerre on des congolais ba sengai so fallait ngaka sani plus il y a président Félix ezali falite plus ça fallait ezali amitié na bango na président Macron collection président Macron que Kinshasa tala koto ezalaka boye au moins que président Macron mo pena sataki ngungi asati pena chaleur afungoli ba bouton ya chemise so ezali président Félix bandi ko finga au moins comme ndele o mundele différence il y a un porteur là on boya tous les leaders batanga na poto so botanga na poto lo liboso banga ba benga bino na po botanga na poto po ba finga batanga na Congo baramaile tendo ande bato bene batanga na Congo bango na baba ministre ba PDG ba député bango botika fali azali homme politique te fali azali apolitique mais politique eza ko intéressé fali soki Macron invité que pour dire que fali c'est fali aujourd'hui hier éternellement n'a pas que ça pour na pesa bien souka na bo finga na TikTok et ça lit bien pour tamboli bambo rebelle tamboli na musicien moroté atamoli mbambo rebelle fallait yembi migrant de rêve fallait quand même beau soutenir artiste pas bani na migrant de rêve nzembo yembi pour na nina yembi associé na ngati pour na nina yembi na ba fanate abani na migrant de rêve chanson anthologique chanson les lisabatu. Mais les gens oublient facilement. Vous êtes des faibles. Allez-y là-bas. On s'en fout de vous.